Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bino nyesi ba bolingaka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boniblo bandeko na boza malamu wabino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali, et vous de votre côté c'est comment na sepela mingi koyeba ete ba ngai ba balinganga baza malamu esalanga esengo mingi. Voilà pourquoi na benga kabino ma famille du cœur, parce que vous êtes ma deuxième famille. Wabino mama Eliane tilelo ndenge boyebi kenga mwa mikolo na sa epa na biso na Congo, na za na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa la belle. So bomoni kaka botali bino moko so bomesana bobi ah biso deuxième maman aza na Congo. Donc si c'est votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère, appelez-moi qui m'a qu'un calco na bakisi maman Nitu béton. Na la baso za mutakanda kotala ngai te po ko sepela na ngai te. So ebi ko za mutakanda, oyebi ko za mutaketo, oyebi ko za muto ya motema mabe, kotala ngai te po ko sepela na ngai te. Ngana lobaka ata na telemi na 5 personnes. Omuke ba 5 personnes baza la ba frère oyo basaka nini ba sepela na maman Eliane Nitu to o balingaka maman Eliane Nitu. Merci na po o nyoso tout pour partager ka ba émission ya maman Eliane Nitu. Na ba ko komelaka ngata ngonyoso ko yeba ba nouvelle maman Nitu boni en tout cas na pesi bino merci. Na sengi pe na bato o boye sika na kati ya chaîne ya Eliane Nitu TV, bo s'abonner massivement, ceux qui vont s'abonner après avoir ko s'abonner, bo activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ko na kati ya chaîne ya biso. Oui, to sola kami makama mabala même mikolo mama Eliane na fongoli moi champ ko sola mama makamo ebele. Donc dès que ça du vrai du vécu du quotidien et ça la na kati Eliane Nitu TV moi même mikolo to fongoli moi champ to kende pe moi musika to lo bakape moi makamo mingi o to bandeki ko lo bate na kati ya chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. Na kosenga na bandeko oyo surtout boza kotala nga ba mama boza kotala ngai, bandeko boza kotala ngai, ba mama na yebiki bino ba mama bolingaka maman Eliane mingi, bokende ko voter mwana na bino, mwana na biso Didi Stone Nike Olomide bo voter, Didi Stone Nike Olomide bo voter massivement, okoki ko voter 3 fois, okoki ko voter 4 fois na Kora, aza nominé kuna na Kora, bo voter massivement mwana biso ke liboso, wana za top model na biso, top modèle international. Didi Stone Nike Olomide, top modèle international. Ba américain baza Naomi Campbell biso awa toza na oya biso to bingi na kombo ya Didi Stone Nike Olomide. Yi asala ka fierté na biso parce que okokoza la nzoto mike, okokoza la mulai, mais ba tout ya koza la top modèle, ce n'est pas donné à tout le monde. Okokoza la nzoto mike, okokoza la soki ndeni, mais koza la mannequin, ce n'est pas donné à tout le monde. Yi asala ka fierté na biso. Donc asala ka fierté na biso ka ba congolais, mais elle fait aussi la fierté de toute l'Afrique. Voilà. To solo la naza masolo ko na bino na kozala ka boy na ba lunette et bandeliti suka ya émission na kozala ka na ba lunette. Pourquoi? Parce que moi eza makasi, moi ezo betanga na mise pourtant na bandako tia poudre na beta kilinzaka awa na lisu na nga awa.
nabetaki linzaka wana ezokisi ngai mwa moke ana se ya liso na mwa pota na ngimbo mona pota na ngai te et puis na moi ezobetanga makasi oyebi ke to na kati ya mboka na biso ezaka ya moi bino mikolo bwana malili ngana na kati ya moi eza makasi mupepe ezobetanga na miso bo sipote kaka na kosala émission ya surtout kaka na ba lunettes moyena longa ba lunettes ça te pona ndenge na oti ko expliquer bino tozo solo la du vrai du vécu du quotidien ndenge ngana bino to mesana ko solo la mais bobo ça na pete ba partage so ko tali émission il faut partager na bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko ba chaîne na biso likamu tozo se les abo le toza lundi na kati ya mboka Congo hier c'était dimanche na bimaki mwa moke ndenge ezalaka koleka kotambola alors place mona kendeki kotambola lobi na kuti likamu moko eza wana o esalinga isomo oyo somo penza ki somo esalinga somo makamusu toyoka na mosika mefumu na ngona misuposa nini pona ondima ya solo mokili lendo toza ko vivre to ebite tango kala pesa la ka boninge toza ko vivre na mokili lelo il faut to sala ke bandinge mundala baka méfiez-vous il faut qu'on se méfie ndenge balobaka trop parler peut tuer ya solo trop parler peut tuer ndeba baka vivre mieux c'est vivre discret ya solo nyoso na babaka ya solo pourquoi na lobi boy et pas na kendaki na kuti ndeko moko ya mwasi aza kobela ndeko aza kobela te po malade ute pa nzambe po azobela te ndeko aza kobela po moninga pesiye moninga bwakele malade boyebi ke awa bato baza na facilité makasi ya kobwakela na malade omona kalika muke babwakelo malade likamba bwakelo malade mais sikoyo oyo babwakele malade po na nini ki camarade oyo baninga o batambolaka baza ba camarade baza baninga moninga zaka likamu na ko betela moninga oyebinga boye nde to baka bandiko na biso boyebike bandiko na biso bangala baza bato bomba sekelete bandiko na biso baluba babomba sekelete bato bayeba ko bomba sekele tokoloba mingi te bato baza na hypocrisie za bandiko na biso ba Congo na bandiko na biso ba Ndundu bango baza na hypocrisie wana yebali nango ba embadi mona ba embadi ngai te embadi bango ne bayeba ka vraiment ko sa nini ko jouer hypocrisie na kati ya amitié bango bayeba ko jouer hypocrisie mais bangala bangala ekolo ya poumon de mon cœur mama ejeni mongai bangala babazaka oye koya eya okeli susu na ekolo ya mama Béatrice mabeya na Londres beya mushia wetu na Londres soki sina ekolo wana ya beya mushia na Londres beya mushia ya za moluba ekolo na bango ezala kaka popo ya bango babombaka te ok bango za kaka popo vérité koloba vérité alors baninga oyo mibale nde nayebisi bino oyo nakutaki lobi oyo namonaki maladie ya baninga baexposaka te so moto aza na situation moko ya mabe mo expose eza te nayebisi bino bandeko na nga mwana mwasi lokolo oyo ekomi lokola cuisse jambe na ye ekomi lokola cuisse donc mwasi o différencier jambe na cuisse eza te nyonso komi tala awa tala monene pourquoi ekomi monene ndenge wana bolandanga bandeko na nga ekomi monene ndenge wana parce que ndenge bazalaka na baninga batambolaka na baninga baliaka na baninga ye azwaki ngolu parce que boyebi ke na mboka na biso kokende mikili na poto ezalaka ngolu eza ngolu kokende na mikili ya poto ce n'est pas donné à tout le monde toyebi yango eza ndenge wana ezaka na mboka na biso kaka bakongole tomonaka bato bautaka na Sénégal tomonaka bandeko bautaka na Mali bango nde baya na système okende na bato kolongwa na bato banda Maroc ti kokota na Espagne bango nde baya na basystème wana ti lelo bakongole bakomi kokende na mboko na Turquie kokatisa na bato kokende na Grèce po bakoka koya na Allemagne bakoya na Paris système oyo euti na bandeko ya Est Afrique bango nde bauti na ba Sénégalais ba Malien ba Mauritanien bango nde bana ba système wana bato ko biso ba Congolais to tika la kasimate to supe to koti na kati ya système de jeu to koti na système wana moi ndeko na biso oya mwasi ya azu o ba bengi ngolo azu mobali ozo sele ba démarche malembe muke abetela ka pe baninga lisolo ndenge bazalaka na baninga zo beta lisolo nga basali ninga ba démarche komi na niveau bo nga baninga siko moninga ndenge nini kasi ba démarche yango ayo ezoki ba démarche na ngezo kende bien ezoki nango bien kalate na osala nini na kokende kalate na kokende ndenge solaka na moninga zo kasi ke ba osolola ke moninga zo partager bonheur na ye moninga zo partager esengo na ye oyo azo yebisa ye pona yazo mona ke moninga na nga aza bien to solaka malamu to sa ba camarade seka osepela nzoka nde mutu nyonso to asepelaka na bonheur ya moninga te eza bato nyonso to te
mosusu akosepela yango likolo ya mbebo otengaka un problème te otenga boye azoleka soki aza pire yo ke boza malamu boyokanaka kitoko boza très bien en tout pour tout vous pouvez tout partager nzoka motema nzambe abomba keto na kati moto aza konyongama na keto ndeko mwasi ayebi te ke oyo ngai nazoyebisa na baninga oyo naza kobetela bango masolo na kati na biso moko aza na keto makasi moyen a discerner eza te ke moko ana keto makasi azosepela te na likambo ya voyage na nga bandeko na nga nayebisi bino etikali kaka mwa mikolo mokie une semaine avant voyage ye esalami te ke akende nzela ya Turquie te esalami te esalami mpenza ke Schengen mobali na ye asali badémarche ndenge esengeli mpo badémarche akende poto soki moto asali yango bien lelo oyo soki moto angakende poto eki asali badémarche bien akozwa visa bachroniqueur na bachroniqueuse bazwa bavisa ndenge nini bato ya maboke bazwa bavisa ndenge nini estce bakendaka nzela mai bakende nzela mai te eza ndenge babongiselaka bapapier na bango ndenge okobongisela mikanda na yo so okoti yango na ambassade eke osane fiable bamoni mikanda na yo eza bien bamoni ke orépondre na batante na bango bakopesa yo visa ndeko mwasi oyo mobali nasiki par tout le moyen abongisele makambo nyonso tu asengela ye visa na Schengen baakordaki ye visa ya France alors ntango baakorde ye visa ndenge ezala kaka baakorde visa ye asepeli ndenge bapesi ye visa sikoyo na kati ya groupe ndenge bazalaki baninga ndenge batambolaka tanke baami mpo awa na kini c'est comme ça ndenge batambola tanke baami ayebisaki baninga nyonso tu te ayebisi kaka moko oyo ye amonaki mpenza ke oyo mpenza c'est mon cœur elie nga elie ye ndenge azalaki kokanisa nde bandaki komonela vision na ye ndenge ezalaki miss na ye nde bandaki komonaki elie ye elie ngai abeteli lisolo abi atluka mama nalingi oyebisa motu te ndenge naza awa na dans une semaine nga nakei tala passeport na nga yango oyo bapesi ngai visa bapesi yo visa c'est bien okomokende ko dozokende mpenza otika biso do makambo yango esimbi babambela poto baya serie te soki oyo mpenza za serie makambo nango mpenza esimbi ozokende vraiment do okomokende ko okomotika biso vraiment en tout cas kuna mpe so okei akobosana mpe moninga te soko ki kobosana moninga te oyebi kaka mibali ya poto ndenge bazalaka kuna so okutana ta na mwa moko azoluka tuka branche ngai branche nga kotika moninga te yo moko tala kaka bamoyi na biso oyo kotika camarade te ya camarade kotika camarade nango te ye alobi non ma chérie soki nakei so namoni mutu camarade ya mobali nanga aza na besoin mwasi antuka na kohésite te na kopistone yo nasala nini napesa yo mwa mpasi yo mpo kokozwa mwa mutu mpo olanda ngai camarade tala kaka te ma copine mwana mama leyo elenga ma copine ye alakisi kaka moninga moko visa na ye abombeli baninga mosusu ndenge bazalaka na groupe ndenge batambo ye alakisi kaka moko oyo ye atielaki motema kaza moninga na nga oyo apesaki confiance oyo amonaki ke pa na ye trahison kokoya te oyo amonaki oyo akoki kotrahir ngai tata ndenge nini bamosusu wana nabombela bango nayebisa kaka ye akotrahir nga te ndenge aza kokanisela selon nde babande kovivre amonaki oyo mpenza nde aza moninga malamu nzoka moninga malamu na mokili oyo azalaka te moninga malamu aza te il faut se méfier de tout le monde eza mission na biso moko aloba. Si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Yangwana soki mutu, ko traiter mutu de songi songi te, ko traiter de mutu te ke oboye. Non, soko lingo traiter mutu de songi songi, olo ba mutu atonga kiyo, olo ba mutu asala kiyo boye, ngana tonga kata, ndenga bo ngana sala boye te. Kendera kolanda parole wana. Si tout le monde savait, c'est que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Soki mutu nyonso ayebaki likambo oyo mutu nyonso alobaka sur mutu nyonso mutu akosolisa moninga akozala te na se ya moi oyo. Tout le monde est pécheur. Il y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est saint. Il y a une Bible na biso, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Kaka kolakisa lakisa ki ye visa nazwi visa nazo kende ndeko ya mwasi anyongami na motema ke te sali ye atalabi biso so totelengana na mwa ya kisasa biso so tomesana kolia malewa na biso tomesana kolia ba poulet fumé ye lelo oyo asima nzela amata penza na avion chwa ake penza na avion za mapenda neni boye
asa pesa bo tchou a voyager. Mon fils Olivier Essele fungola matoi bien oyoka makamu na oloba talisa na mwana na ngana bokilo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ayoka bien. Makamona zolo ba mon fils Olivier Essele. Ndeko, motema esui, motema esali pasi. Comment que mon ninga zo kende ko voyager? Ba oyo ya mona kike ba kokoza la motema mabene ya yebisaki te. Kaka o mutu ya yebisaki. Nzoka mutu ya jalousa ye wana. Nzoka mutu yo kelaki motema mabe ezande oyo wana. Eloko ni asali. Ake ko bokela moninga maladie ya nzoko. Bomoni balobi eza différent, maladie ya nzoko na maladie ba bokela bato ya mbaso, ce n'est pas pareil. Nzoko ezali oye ekomisaka mutu nyonso likolo munene sekinde. Donc mopende oyo mopende na quiz na nini oyo kokani ekomi munene ndenge moko na beti na munoko parce que somo oyo ngana monaki ekomi ndenge moko komi munene moko. Boyebi aya na Congo malgré bato basambelaka oto sambelaka mutu soka moni elekeli ya kende église te bakendaka kotalisa mama talisela ngai bazalaka bongo ata o mutu akende losambo soka moni elekeli ye bakendaka toujours na mama kotalisa papa kotalisa talisa tokende kotalisa likambo euti wapi likambo ekomi wapi famille telemi mama telemi abinga veuve na bokoli bana na nga moko papa tika bango banda kala papa kufa kenda na sali effort na bokoli bana bakoli e comme na tango ngana récolter na tango ngana sengo mwana longa na mwa Kishasa mwana ke na malili ya poto bakende ko salela nga mwana boye kotalisa bakende kotalisa camarade ya cheki motema ouais ale baki que elle ne peut jamais me trahir mwana mama c'est ma copine yenda bwakele malade ya nzoko abwakeli moninga maladi ya nzoko po moninga voyager te moninga tina une semaine à voyage abwakeli maladi ya nzoko tala lokolo monene mwana mosaka motema kaka baopesaka mai bache tala bafei na lokolo na yango bacheche bamatiti babi bazotraite ka boye parce que maladi oyo moke na wana hôpital ezate eza maladi ka batraite encore na ndenge ya bokoko moninga oyo abwakele maladi ya nzoko bandeko nanga ntango ayoki sango ke nzoko ekangi moninga oyo abwakelaki balobi mpe bakendeki kotalisa ezali x moto abwakele maladi oyo ya nzoko akimi ake braza akimi pour la conscience
na ye le bielo konini oya sali ba yebisi peye famille wana bakendaki kotambola yo moto elongi na ye bimi kuna obimi ke yo moto bwakelie malade nde tolo baboye ndenge nakuti mwa ya mwasi oyo na lokolo ne wana nga na wutu yaka lobi na semaine pas une semaine mais nakuti lokolo wana esesali déjà 3 semaines ndenge eza wana ezokita te ezaka ya kovimba bamakasa batie kaka na lokolo baosa nini bazotraite bamaladi wana nzoko. Alors c'est pour vous dire que bandeko na ngai mokili eza mabe makasi, jalousie eza na kati ya mitema bato na mikolo ya kosakana te, mokili eza ya kobeba, mokili eza mabe. Vivre mieux c'est vivre discret. Oza na makambo na yo koyebisa mutu te, kolobela mutu te, soki na likambo kokisami te. Ngata nde bomona ngana ya kana so na sina komi na mboka nde na chila bino video na bisa bino vérité mboka sa teta bomona ngana alikola avion na uto mata luvunu na bisa bino vérité ta bomona nga ye wana na sina koma eta musupe na sina sali 3 jours na Congo ta bino bokomo mona ba video na oja parfois na sina sali pe 3 jours na Congo bokomo mona ba video so landa bino ya na uto koma te ta musu na sina sali 3 jours na terrain. Après, la note, la vidéo, vivre, mais c'est vivre discret. Dans la live, ça bonne banana, pour monter, on a rappelé à Paris. Moi, exact. Pour cette vidéo, on a lobby. N'aime pas non, ça, nana, pour moi, ce que nous avons monté. Tant que à Paris, tant que à Brasa, mais n'aime pas que nana, pour vivre, mais c'est vivre discret. Yo, Takaya, bon baraté, yo, sera qui a la Kisaka, la Kisaka, dans la commis, les n'aiment vérité. Pour beaucoup, le bac, vivre, mais c'est vivre discret. Oui, dans la discrétion, ma casse, mon temps pour sa binoté. Bolanda tende bomona boye mama nitu na sala kabino ambiance kwa musique à galerie na musique à galerie jamais na kosa na kati ya vina tila bino photo kana na kati ya ela kisi ko na sina koma ki ya déjà 3 jours voilà ce qu'on a la teli bino parce que na ko pesa bino parcours na ngaite na ko pesa bango na parcours na ngate na ko pesa bato keto parcours na ngate na ko pesa ba ini parcours teke na sana wasi na tena na wasi na sina bimaki wasi kala ya déjà 2 ou 3 jours. Na chili bina na zongi na sina bimaki Congo ya déjà ta mususu une semaine na ya otela c'est comme ça. Vivre mais c'est vivre discret bandeko nanga ndeko oya mwasi likola ko sala monika confiance yangwana banglophone balobaka don't trust anybody. Maman Monique Tumba, je te fais de gros bisous. Kamata ba bisous maman Monique Tumba na Londres. Kamata ba bisous na yangwana na pesio. Don't trust anybody. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Ce qu'on a ma cameroun est précieux. Ma cameroun est important. Bomba yango na motema. Bomba pona yo moko ezama. Na mokili lelo mutazo linga bolama moninga azate. Et pourquoi c'est la peine de connaître les moko ya papa moko maman moko mazo sepe na bolama na yo te pona nini yo fozwa. Ya zuite yo zi pourquoi? Musu sezaka bana ya bandeko komona mona ndeko moko kwa bongi omona bandeko musu bazosika pona nini zuwa ekoti na motema pona nini kala mona na mutufazwa pona nini bana na biso te bana na biso bazozwa te nga bana nga babonga te na tata mwana poto te pona nini ka ye pona nini kaka bana nini so bake poto pona nini ka bango boye ezalaka nango depuis la nuit de temps eza makambo sika te e bandi lelo te depuis ya Kayen appel ceux qui kutu Kayen bomaki propre frère na ye combien de fois camarades o boza tata moko te mama moko te bosangani kala na sa mokili oyo kutu bauti libumu moko bazobomana bazoyoka na zuwa baosala na mabe bongo kaka camarade kaka. Il faut faire très attention de komokili ekomi mabe ezala na lieu na ya musala place osalaka batela munoko solola na bato tozaka na besoin ya bato parce que c'est important mutu ifaka na bato mutu faza na ba c'est très important mais makambo omoni keza makambo à venir makambo omoni keza makambo ko bongisa vi nanga makambo omoni keza gani pe nanga makambo omoni kema wana basolola ka yango kaka soko zala mobali mwasi na mobali po wana mutu akosala moninga mabe azate babetela kango voisin te babetela kango voisine te babetela kango camarade te. Il faut que vous sala nini ko bomba makamuna omo na kati ya poche pona kati ya libote est-ce que batu babota maka zuwa ezanga kate zuwa ezalaka propre frère propre sœur babota mi de père et de mère papa moko mama moko bazali o bayoka na kazuwa bazali o basolola bayoka na ka jalousie de père et de mère babimi muchopo moko bazali bayoka na ka motema mabe bongo combien de fois o beaucoup tene kana se ya moyi o kuto milili bele moko bazobomana boka beaucoup tene se ya moyi faut que ba ko bomba makambo surtout na ba camarade o camarade nanga oyo boy te surtout na vie so boy dia poisson mon côté faut bosa ba camarade te
So vous avez diapason, mon côté, vous avez camarades déjà très important. Il faut savoir choisir les amis. Bande koto bota makana ba ngote bande koza imposition ya nzambe. Famille on nzamba peso ya ponele wana baza bandeko. Tina liwa on ba singa famille benda naka ekata naka teza normal. Mais singa ki camarade soke benda ne katani. Ya famille kata naka te mais ya ki camarade kata naka. Oh singa ya camarade ko sobo ka singa camarade benda te singa camarade soke benda ne katani. Ya famille de kata naka te. Pour reçu qui s'abandeko, pour ça la très attention, cause la na discrétion, na nyoso motozo sala, nyoso makamu ozo sala surtout makamu oya ba voyage o na ju visa nanga na zo kende, pour ça très attention. Kaka likambo visa, pour na ndeko moninga zo kende, le corps ba deko tambola ndongo baza ko tambola ensemble. Ake ko boite la moninga malade pour moninga matavion te. Visa ya 1 mois, 3 semaines en 50 années. Malade lokolo. Maman wana lobi ceux qui malade à moi na ngesilité. Ceux qui malade à moi na te muta ko lala. Moi no ngana boko na pasi. Papa na bango kufa, atikanga na bana na boko na pasi na nyoko mi na bana nga. Lelo na ngina zo esengo. Moi na ngaki emikili ya poto, na bandoza ba code. Lokola pe mama musuba zo ba code. Naza na ndeko na poto te. Naza na ndeko na poto te. Naza na mwana na poto te. Na bandoza ba code. Baki no sela nga mwana bo. Oyo muta ko lala. Muta ko lala. Muta ko kufa. Ceux qui ont les colons, nous édicté, muta ko kufa, maman telemi. On a écouté Sabino Bandeko, mokileza mabe, mokileza mabe makasi. Nzambe kuta sali mutu, Nzambe a regretté pourquoi na keli mutu. Nzambe a regretté pourquoi na keli mutu. Mutu na mutu foye bakaninga ko vivre. Bote ya makala makambo de bisarabina. Encore sona na Congo awa, na zokanga ne ponga na kenda kata na kegambela maman boni. Oyebinga te mama na saka bemission mama mama na yebete me nana likambo ba expliquer ngai mingi basi ba yeba na bangonga bazandu kuna ba yebinga bagambela basimba zibida mingi basi ba yeba ngokabe nazo mama ya kalikambo ko yebiso ezali pona saka nini na partage kana bino pona lelo ko suki na bino wana en face ba osala musala lokimo makelele ninge banda yango na tiki bino pona lelo Nzamba za na biso nzamba batela kola kola mkeza habitude te foko yeba ko senga nzamba merci tango nzamba peso buma bon mo tsinga nzamba merci ko bima ko tambola ko songa za pa habitude te bandeko ko bima bobeti pe libako kei yango yo mutu nyonso ko sambela ezatende to mona ka chaque jour ba ko na ke église mutu ake na église me motema ya ndoki mutu ake na église motema ya nkoi lokola moya soki babe ango nkoi motema ya nkoi lo sambo ya kati na yo yeba ko mitika na maboko nzambe yeba ko sambela pona yo yeba ko sambela pona libota na yo yeba ko sambela pona bana na yo tango nso za ko tambola za ko bimo za ko atoza na toilette merci nzambe ko pesinga pe mabomo obimi nzambe na ngabatelanga ozongi nzambe tata batelanga ozu ya kolia okumisi nzambe olali penzala okumisi nzambe kola kola mkeza habitude te ko passer pe journée eza habitude te ko vivre pe eza habitude parce que bato baza tout autour na biso bato bantouraka biso ndenge to vivaka to yebanika ya bilongi mais mitema to yebaka ngote pona lelo to suki wana soko tali vidéo o partager pe na bande ko musu po ko songa ta ndeko moko. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu alobariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba no beshnel bana betu bons. Bobo sanate bo kende ko voter di Diston azan nominé kuna na Kora na Côte d'Ivoire. Bo voter massivement. Bisous, bonne journée. Bye bye.